voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye. Oh, Salut, chers amis téléspectateurs. Nous sommes très heureux en ce net moment. Vous voyez que vous avez rebellé pour nous retourner le programme Oyo. Et surtout, programme Oyo Kotara na banda ku nyonso, ba catégorie nyonso ya batu. Les gens vraiment paient sa rémission en considération. C'est pourquoi nous vous disons merci parce que dans le moment où on a dit que bandeko ba partager. Et Batoumi baza déjà en direct qui n'est au banana nous en direct et puis batpa au tala musima na niveau YouTube mais na niveau télévision là nous pensons à Africa plus 243 na TNT et puis na couleur télévision Tam Tam d'Afrique bandeko ba rotala biso na nzela ya TNT en tout cas mbote na bino to sengi na bandeko tout en tout cas continuer à être branché na Africa plus 243 et puis na couleur TV, couleur télévision Tam Tam d'Afrique. On les a les deux chaînes Oyo, ils ont diffusé le programme Oyo Vérité en face et puis la chaîne Abisso, La Voix du Peuple, tous en permanent à niveau de YouTube. Toye lelo, chers amis téléspectateurs, parce qu'il y a un cas, comme j'ai l'habitude de vous le dire, que ceux qui ont bissoté, Vérité en face, aussi longtemps que Dieu nous prête vie, de continuer toujours comme ça, pour nous évangéliser, pour nous exhorter, comme un ami venait de me dire tout à l'heure là, que l'émission a eu l'équipe même église, l'équipe église, et ça a contribué kaka. Na œuvre il y a que parfaire l'homme azala bien présenté na mission Nzambe parce que ba passer na biso des fois ils comme un rôle la culpabilité ils ont empêché mutu avancer na vie alors tant mutu se débarrasser na culpabilité on a na secret on a à revoyager léger nous disons merci pour nango et là nous demandons à la réalisation ba balancer les biso éléments pour que démarrer ma son habituelle. Merci. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Pour tout contact, appelez au plus 243 82 094 89 17 plus 243 982 70 58. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Merci la réalisation par vous et puis Dari Diwantissa. Chers amis téléspectateurs, je pense que c'est même dernière vérité en face de Salah Gibino et je pense qu'il y a cela 2 ou 3 semaines. Et nous tous nous souvenons qu'il y a un problème, il y a un biso oyo à Katayi Kobimana Mwasinaye, où il y a Balananda parce que il y a un problème où il y a des balbamo balbablo rabakin chudi na bango. Que ceux qui a boyi Kobimana Mwasinaye, il va avoir des problèmes. Et il est venu se confier à nous. Je pense que Bandeko Batalaki Yango Batalaki te bakoui gozonga pour plus de détails. Mais pour la Bandeko Batalaki, c'est important pour la mission européenne Sabino suite exact que na niveau famille il n'y a rien à faire parce que pour la bango il faut rolanda ndenge balobaki mais nous savons que et pas ensemble tout est possible c'est pourquoi le pasteur bazo ko encadrer les kambango
Il n'y a pas vraiment une suite autoropée Sabino, mais c'est que vous pouvez seulement vous dire que vous soutenir, on a prière na bino et pasteur peu de l'autre côté, d'autres salam salam na bango pour que Nzambe a sala bango grâce pour que couple wana harmonie peso et puis on a besoin moi aussi à évoluer na vie na ye voler au côté ça n'engue biso to benga on le rôle inceste na quatre famille pour na bango yoza non même pour na biso to ebi que ça normalité mais les autres yé awa lisusu parce que tous en a kamoko très vraiment très compliqué vraiment dans loba donc on a biso moi aussi aye koluka biso awa après 3 mois il y a silence lelo alingi a démontré innocence naïe par rapport à liwa ya mobali naïe. Il y a des choses qui se sont passées autour ya liwa ya mobali naïe et aujourd'hui c'est elle qui est plus accusée na problème en et à Fandagi Kimia et l'opportunité que nous avons à niveau vérité en face c'est ça que de quoi moi c'est lobby meilleure place où il y a mon il faut démontrer innocence naïe et ça la vérité en face. Tout le gâteau et puis tout se retrouver juste après cet élément pour que tout yambaye. Merci. Bienvenue à Kinshasa. Pour toutes vos vacances à Kinshasa, il y a un seul endroit idéal, calme, discret et propre. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center sur l'avenue Opala 87 dans la commune de Kasavubu. Des appartements meublés et climatisés. Des cuisines équipées vous permettent de passer des agréables séjours. L'eau et l'électricité sont assurées en réserve d'eau et de l'énergie solaire. Un parking de 3 places pour vos véhicules est à votre disposition. Auberge Magana Center. Auberge Magana Center pour vous. Passez des agréables moments, des agréables séjours à l'auberge Magana Center. Auberge Magana Center. Appartement, il y a bien meublé, bien climatisé. Mon pépé, lokola kakana bundes. Venez et découvrez l'auberge Magana Center. Au Kominakin, il n'y a pas d'électricité. Pas de problème. Et pas nabiso, na auberge Magana Center, solution assurée de l'énergie solaire. Maïezate kobangate, na auberge Magana Center, solution ezali. Bandeko, bino bato bovandi na France, Allemagne, Suisse, Belgique, Hollande, Londres et partout dans le monde. Dès que vous commis à Kinshasa, il n'y a qu'une seule adresse. Boya, beau vivre. Adresse Moko Kaka, Moko. Sur l'avenue Opala 87. Na commune ya Kasavubu. Yaboye Bazui Wapi. L'auberge Magana Center. Ba séjour na kakaka. Voilà, chers amis téléspectateurs, c'est vraiment rare de retrouver dans la Kiti Oyo. C'est pas que Vincent Neil de l'homme qui a avoué vérité parce que les amis Kiti Oyo, la Rabandeko Bayaka, se confier par la biso. Mais comme de la biso, moi, c'est accompagné. C'est pourquoi tu peux bango pour que na yamba bango. Bonjour, Maman Fanny. Bonjour, Papa Vincent. Ok. Toyambio na lisanga na biso oyo vérité en face ndenge to solaki biso to pesio na merci pour na opportunité oyo opesi biso que likamo boye tungisi yo pendant temps mulai olobi que s'il faut lo bango fo ya awa c'est-à-dire aussi les biso confiance to pesio vraiment merci mais to moni oye oza accompagner na ndeko moi si to te ba d'abord ye aza nani Il y avait grande sœur ngaya mwasi ana bisali boso mwasi. Ayeko compagnie nga na makambo eleka cause liwa mobali na ngai. Mobali na nga
Avant le makambo fo mama bangwa zala nande kona mbala zala sima makambo nso le kaka sima liwa mbali nanga nazana posa na kutana bona solo na bango bino boza pembeni bande kona za pembeni bayeba eloko nini oyo mwana bango akufelaki po bazola tisanga ber na famille mbali nanga balobinga na famille nanga balobinga mais nazo kokate na koki ko supporter te na bana to komi ko telengana ezo sala nga bien te yango na sengi na bino bo bengela nga mama na bango na ya na leki na mobali baya to vanda to solo la na ebisa bango vérité liwa ya ndeko na bango to ezali sikoyo bazo akize yo oui ke yo moto bomisi mobali oui sikoyo na conscience na yo moko osali mobali loko yo te moto bomisi mobali na sali eloko te mobali na nga to banda na pasi ti to comme na mo bozumki wana na ko bomele nini ezali likambo ezaka na kati ya se makolo na biso moko na entre nga na libota na bango fo baya to vanda to solola nayebisa bango vérité ya makambo nyonso toti elekaki obombaki yango mpona nini nabombaki yango mpona monaki nazalaki bakunda na mobali na nga nazalaki na susa mobali na nga makasi ndenge tovanda na ye tolingana bomwana tokoli na ye yango esalanga mpasi makasi yango nazalaki na posa tovanda tosolola na ye eloko oyo mobali na nga akufeli papa tika mpasi makasi eloko nga na famille banyoko na moment tozoloba oza libanda nicho na libanda pa biso baboyinga famille mobali baboyinga notelenga na bana nicho na molelo ka sala ezate bisika okende ezate yo na bitene ya ka ala vérité fasi babega bato basangisa bato baya na anayebisa bango vérité ezoleka po nga na kokoka te na bana tokomola libanda tobetela bambula libanda nazokoka te papa pasi sona bazole mobali na ndenge azalaki Voilà, chers amis téléspectateurs, pour ne pas trop parler, maman est awa parce qu'elle a prouvé innocence naïe. Après, elle a dit mobali pour que aloba oyoye abomba kito oya yebi concernant liwa mobali naïe. On se retrouve juste après cet élément pour que to yamba famille mobali oyo biso to zoki soin ruluka pour que bazala awa de façon que tout sur la problème. Merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, tous en abino ilungo concernant le problème Oyo. Moi, j'ai des fois la petite de en réunion de famille. Pourquoi? Parce que biso tout tara na source mon corps, Adana Eve, on a biso ba chrétien, tous bandeko. Donc quand il y a un problème, tout est bara solo là. Donc en tout cas cadre Oyo, ils a cadre mon corps plus familial. Dans le boko nanga ya mobali, nazana famille yande on a biso papi o atika biso il y a cela 3 mois et de l'autre côté nazana ndeko ya papa papi o atika biso maman Fanny na ndeko na ye. Je pense que tous 8 ans et belé à solo na famille ya papa na biso atika biso fait papi pour que bon mon biso to vanda boy na kimia et to solo là. Bonjour mon frère Trésor. Oui, bonjour mon frère. En tout cas, sous merci parce que c'était pas facile. Bateau yébité, bateau ba caméra pour que bo solo là. Mais comme ils ont vraiment les caméras makila ya mutu, je pense que si les gens ont la question, besoin de tout na, au nom de besoin de réponse concernant les wayans de Ronaya Mobali. Mais sinon, tu yeba pourquoi bocha de Ronabisu à Moisi libanda après matanga. Qu'est-ce qui s'est passé? Naza surpris ya kokota na plateau pe na mona mwasi oyo awa. Soki na yebaki mena ngana ya te par rapport ya mutu to yebiki abomisa ndeko na biso. Abomisa ndeko na biso. Nazara kutu na méchant na ye. Naza surpris ya omona ya. Soki nazaki surpris te. Soki na yebaki mena ngana ya te. Les débuts sont après casse parce que mon en fait bien tout expliqué tout à l'heure là que les cadres auto et d'arabatu pour moi pour réconcilier karaté mais ko aider batu ba vérité ou ba éviter en fait objectif et mission yango donc besoin to osunga biso mko to lugato et tant bolobi ke yemu tabomisa nde ona bino et loro nini c'est passé pour que beaucoup mana conclusion ke mutabomisa nde ona bino bon et lego c'est passé qui yemu ko ayebi yemo ndaza censé à ko expliquer biso yemo ndaza censé à ko expliquer biso o elekaki po netinga ye frère na ye na ebité
que frère nanga kufaki na boye bien eloko ekomela ke eza boye na ebite. Mais mutu soka beli pourquoi muta beli bolobi ke ye muta bomisi achela ke eloko mabe to abomona ki nenga sala ki eloko moko boye to bakanga ki na mobali epesi ye apesi pas si toni non ngana comprendre place wana. Pourquoi bozoba ye muta bomisi eloko ngana koloba webi nous sommes les Africains. Mon biso ba Africain to dans la réalité na biso moko boye. Moi si nde avandaka na mobali na ndako nde ayebaka oyo komelaka bango. Biso ba famille toyaka koyeba après par rapport à l'explication à moi si. Ndeko na bino bani maladie ndeni. Bon ndeko na biso tia bandaki maladie même net ngande ko na mobali na yebaki te. Na yebitaki par rapport ya bato musunde ba ko informer ngai. Kete ndeko na zobela yo tiki yo sundoli na maladie pourquoi en plus ceux qui mutaza maladie ndeko mobali aza maladie garde malade be bato ba censé ya kolandela eza bandeko mibali. Mais pourquoi bazomona même ndeko na yemoko te? Bamonaka basi na basi nde bayeko signaler nga par téléphone nde omoni komaki bongo après aider biso na micro comme bazo changa parce que on a eu un problème ya son micro pena faut la boye pour bandiko balanda bien limbisa muke donc si on comprendre bien ti ndeko na bino bani maladie bino boye bateke ndeko na zo bela biso to yeba c'est ko randa ka visite to ya hôtel la été to randa ka bon visite moni par rapport ya condition mboka nde to vivaka mboka surtout na biso na Congo mutu na mutu a vivaka plus ou moins par rapport à ba téléphone ba réseaux sociaux donc mutu na mutu vivra pas na ye azo dépendre na moi si na ye na ba na ye to ba famille na ye mais ba rapport au eza censé to yo kakande pa ba to ba rami balé soit moi si soit mobali siko tango oki kende ko na zo bela usala yini bon pona ngai ngape na za muta musala na muta musala na lukaki na ba rapport kobela malade eza différent fièvre ezalaka malade opé comme la soit na soins attentifs ezalaka soit na hôpital ezalaka na ina zo précision moko tango bo apprenaki que ndeko na bino azobela papa tika ko tuna ye mituna belé ozo tuna yo na tala motabomi mwana na ngai yeyo ya vandi yo ko tuna ndenge nini yo komi avocat na ye yende motako yebisa biso ndenge nini mobali na ye akufi yo retourne ndenge nini kasi en fait nena expliquer maman tous na poussa peut-être to yeba quand même pour bino bolobi que bon ça dit pour na bino yem tabomisi mobali parce que to yeba et saline et lo nini sali ke boloba ke maman si ma micro maman pardon vraiment pardon maman et lo nini ro sali que bino le lobo conclure boloba ke yem tabomisi tant bo ki ke moi na bino azobela yende kwa mobala salaki nini makamini nelekaki na sema toza bezo toyeba nini nelekaki ti ndeko na biso mobali papi akufa yazaki ko bomba leki nazo kende ko luka na ndako yazo bomba to ko kaka na fazende moto yaki ko expliquer na kutana na yana bino kuna na hôpital aza lagoni ndeko koma ya komi abenga na kati hôpital ngala zalaki na mbanda azaki na kati tango ya bengi ngana eko koma mwana malade esi komi makasi. Bon, si ko yoko sambisa papi, ko sambisa ndenge nini? Muto ko sambisa ndenge mosi, neye mutakoloba. C'est-à-dire tant bo apprenant qui ça na compagnie donc papa wa no kende luka ye avant ye bakazo bela ye. Asa ko lukendo luka ya na ye azo bomba ye. Na kati na ndako. Azo kendo hôpital na mobali ye moko. Est-ce que famille mobali wana ya yebi yango te? Nini leki mobali azo luka ye akoki obimisa mobali tena libanda, mobali aza malade na ndako ya so bomba. Ala kisangai eloko nino ya salela ki mwana na ngai po mwana ngai ya kokoma na maladi ya kufa de koyana yo umela kite umela koyana ngai sai ka 2 jours do na komi na poko alobi sima na lobi mwana ye kokende siko jusque là explication bien na zo ezate po azaki kokende ye moko na mobali na kata hôpital na lingi na ye basiko kwa yo bengi biso aye bisanga expliquer bino neni ni maladi ya mobali bandaki ti ekomaki na suka mais maman loki botoki bobwaki libanda na bana tout ça na bwaki libanda na bana pamba te po ya yebi sika nga na balaki ye sika nga na balaki ndako nga na zoaki ye na bomwana na ye ya yebi botango ba ye ko zoya bango ndako ya kufutela bakie na mobali soki problème nyonso ekoleka na kati ata ya bana na moko ata na mobali il fallait ya na ndako aya ko yebisa okwa yebisi ete papa tunela ngai ye moko nde ayebisa ngai makambo ya mwana na ngai ndenge ezalaki koleka na maladi ya mwana
S'il vous plaît, maman, sur Europe, ça, on a vu ce micro. Mon frère Trésor. Oui. Bon, apprendre qu'il y a un Zobela. Vous savez qui, c'est vrai, né bolobi qui est moi ça bomba qui mal, a bomba qui est dans un Zobela. Mais tant pour apprendre les Zobela, on me dit que 2 jours après à Koufi. Selon l'explication, il y a des moments qui après qu'il y a maman plutôt nanda kouné au tegi mbanda kaye, 2 jours après né on a biso ya mbala ko kufa. Et comment ils sautent dans l'étape pour année alors que binosco pour apprendre que quand même on a bien Zobela. Bon, biso tango to ba apprendre biso que ndeko Zobela. Ndenge na ba lobaki liboso ke non tomande ko lukaye na ndako na ye bazobomba ye. Mais après tant maman e koya après 2 jours moi si azaki mbomba mwana na ngai leki nesoka leki ya bombi leki nesoka leki atuna ye o azata ke miso service bon tiri mwana malati komi makasi yazo bimisa mobali ya ye ko benga po batonde ba yaki ko yebisa ye moninga na bango azaka na hospital wana sosala nde wana ye ko yebisa ete na mona ka yana bino na hospital ka ye moko na mosi yango ya yaki ko benga parce que bino le boye quand même boye après ko yana bino akufi kaka na ye ko koma na mbandaka après 2 jours ko koma na Kishasa plutôt na Kishasa ko longona longwe mbandaka na komi na Kishasa na baka journée moko na ndambo nde mwana ye ko tika ngai akufi mbo makamu nyonso eza pa na mosi na ye moto ayebi problème nyonso na nzoto ya mwana na ngai eza ye kokotela ye te yo koki ozala avocat na ye te yo tuna ye nde ya explique nga makambo ya mwana na ngai nazovanda lezi te mpo nga mpe nakokufa kwa mwana na ngai akufi papa naokosa te tokobunda awa mpo na mwana na ngai mama ndekono ayebi kufa na mwana na ngai ndekono ayebi makambo ya mwana na ngai ndekono ayebi soki kobunda tobunda likolo ya mwana nga mobali na botika misato apamba mwana na nga mobali mama ndeko na bino aza ya mibali na ye azobima na bango poso abimai na mibali te alingaki ayebisa makambo ya mwana na ngai naotika ye te ndeko na ye aloba likambo na mwana na ngai likambo ya mwana na ngai soki ebongi te lelo tokobeba nawa baavoka bazali ate mpe basoda baza te oyo bakobeta ngai aloba likambo na mwana na ngai aloba yango likambo na mwana na ngai kobonga awa te papa likambo ya mwana na ngai botuna mosi o malamu ayebisa ngai makambo ya mwana na ngai naza na motema pasi sikoyo mama na ngai nangaki pardon yaya sikoyo tina oyo mpena tobengisi bino a yango wana c'est que maman Fanny alobi na biso clairement que bino pona bino ye muta boyi mobali même na famille na ye mususu pe baza contre ye alors lelo soka ye awa eza po yebisa biso nini oyo esali ke mobali na ye lelo azasu na bomoi te au moins lelo na place wana papa ayebisa bino velito eza na kati kasi yango eloko aye kosala ayebisa bino likambo na mwana na ngai ayebisa bino eloko pena ye ayeli awa yango mon frère Trésor na mama Yvonne en tout cas eloko ye aye awa yango wana ayebisa kufa na mwana na ngai ayebisa ngo abimisa aloba yango mafani aloba likambo ya mwana na ngai mama abimisa sekele na mwana na ngai nyonso oyo asalaki na nzoto na mwana na ngai nga nayeba ngo lelo pourquoi par rapport ya liwande on a biso pourquoi depuis kala abimisa la vérité te abimisa vérité na plateau pourquoi depuis kala na mwana na ngai nyonso ndenge ezalaki azoboma mwana na ngai abimisa soki vérité ezali abimisi bato nyonso baza bamoni toza na ba pasteur toza na bavocat banani tout ba journaliste bazali media pe zolanda biso bato nyonso baza meme libanda mboka baolanda apesa approuver biso ngai bakosukisa fani lokola fani akotiki mwana ngai nakotika te mama nakotika te fani akoboma mwana ngai likola kasi yango nasengi te mama na ngai toyokaka sikoyo mama Fanny oyo ayaki koluka biso toyokaka likambo yango ezani mama Fanny zwa courage omoni que c'est les deux familles nde na bandeko baza lelo ndenge ndeko na biso mbala alobi awa pourquoi ozwa temps ebele ya kobomba likambo yango
Et pourquoi les lots s'est décidé après souffrance sur zo mona na bana que comme olalia parce que moi yo zo ngakuneza te oza mal vie. Et le roni ne s'est passé qui d'abord na pour to comme les lobo et malade mobali na yo et le roni ne dekai pourquoi d'abord au bombela qui bango secret que nous na bango zo azamo si mabe fani ndenga zana azamo si mabe likola mwana nga fani azama be fani alo kama mwana nanga malamu fani azama be mo si mabe azamo si mabe yo ko ko telete fani azamo si mabe likola mwana mama to yo kakasilika mongo papa est-ce que vérité akoya koloba vérité lelo na miso ba lelo ndo misa vérité depuis longtemps vérité bimate o bima lelo depuis tant ba balaki na posa la vérité vérité et bimate ya ko bima lelo tango biso ba na posa vérité bimaki te ya ko bima lelo fanya koloba likama mwana na ngai sikoyo donc il y a d'abord raison ni ne sera vraiment que pour bon maladie à mon bali dans la famille alors que maman est azali de gona mbala zapi de gona moi si je suis que le bon maladie pas avec ça le bon maladie na parce que pour mobali yemoko ayebisaki ngai azamo si mabe pas Vincent ngana koloba boya mwana mwasi na kubeta pona ngana koloba boya soki ayebisaki mama te mpo mama azalaki mosika ebongo biso bato bazalaki na ndeko pembeni pourquoi pas ayebisaki biso te pourquoi pas biso bakolo ndeko ayebisaki biso te ifalaki ayebisa biso bakolo ndeko mpo mama azalaki mosika soki ayebisaki biso bakolo ndeko tonga to explike mama na biso mais mama azalaki mosika meme na biso ayebisaki biso te bon maman ko sepela na makambo il fallait qu'on maîtriser là maman yo kana nous a maîtriser maman ndo mukolo na biso mukolo mwana na ko voilà le but toi mais ça to maîtriser non soki abombelaki biso za lokola abombelaki mama zwa kimia mama zwa kimia to solo là yo pas likambo mama soki abombela biso abombela ko mama Mama vanda nanu yako vanda mama vanda toluka toyeba nanu vérité alinga koloba toyoka ngo nanu vanda nanu abimisa vérité alinga obimisa mama Yvonne mama vanda nanu fozwana yo likambo yo ye likambo awa po yeba eloko nini mwana kufela n'est-ce pas bino bolobi ke ye abomba mwana botikela nga kasita na sa musala na nga il faut na tuna ye boyoka bino siko boyoka ye oleke bosidika po boyebi no likambo ye koloba te omekasi te toyoka ye na mama pardon mon frère mama vanda na kimia toyoka nanu toyoka véritango toyoka kasi pa mama vanda kimia mama toyoka vérité nazo comprendre yo mama vanda kimia toyeba vérité po biso bandeko ne tozalaka na kisasa toyebi vérité wana te mais yo uti musika ye abi abimisa vérité toyoka ye te mama Fanny yebisa biso eloko nini d'abord mama pardon vraiment yaya pardon eloko nini oyo esalaki ke yo obomaki mobali nazobela tant que ndeko nazo koluke na ndaku abe ya 3 reprises yo obomaki oyebisaki ke mobali azaki pourquoi bomba malade azamo si mabe pas Vincent on a bon malade ya mobali eza problème na ngati mobali ye moko ayebisanga biso ki na beli koyebisa ndeko na ngana te oaza apa kobenga mama koyaka tension soki abengi mama kuna eosa mama bien te soki na biki na komi bien bongosani ye abenga sikoyo apre mikolo nayoka boye mama na bango aye nayambi ekomi mama na ngai tovandi na ye atuninga mwana maladi ndenge te maladi abeli na ye mais akomi nemo mpe bien
docteur comme ça qui en mela kaza na kimia maman na bango pardon Mama yana lobi toyoka ekasi toyoka pardon kwa azolo bafoyo no yoka fondo ko biso pamba azandoki papa alobi ya liboso lobi ke mobali no mutaboyaki aboyaki na yebisa famille na yeye ba prendre ngo mama utimbandaka aye Kishasa aita mama komi na Kishasa nini bikikasi ta mama ina Kishasa na yambie comme maman na expliquer ne surtout atungo kendo peut-être kendo peut-être sali ba ordonnance makamno surtout ba pesi ba kisi yango kutu wa mela akomo un peu bien habito landela ka ba kisi wana akoma ni normal mama na bangwa ye na butu pe to sa to vandi pe na mama to sali pe to la mi pe to le ngana mobali na ngato koti to ke ola na chambre bana pe ba koti mama pa koti keke na mukala butu ba 2 heures na tala mbetu mobala zate na kama mobala ngo akewa peut-être na biki aobela fa était na douche tanto sou a soulager ndena bimi na komo ki na tala chambre bana azate na ke ana bi chambre mama moyena kota ezate na kibandi ko kita na kiti na yo ka voix ya mtu azolela na kati ya douche boye problème nyongo kuna pa boye kuna boye passer makasi na kati ya douche tina kitala na kende boye na kiko kuta mama azotungola mwana na ye na kati ya sana tongoli eza mwana na ngai sana tongoli eza mwana na ngai ata mwana komi mokolo batongola kai kaka epa biso bangala ata mwana komi mokolo yo oyaki kokuta mama azotongola yaya ngana ye kokuta mama no tungola mwana na ye est-ce que mama yo ko banda kotungola yaya mama yo tungolaki yaya mama yo tungolaki yaya nalobi boya batoto koloba monoko boye mama komona ngo ndenge na koseli makambo peut-être bavoka bazawa bajuge baza bakozwi yanga confusion ya likambo entre yanga famille na bino na nga po nga nazolala libanda nazosufri na bana libanda na kondisima na sufri te po bomengo mobali na nga bino bozwa yango bozonda nango te po tobanda mobali na nga na pasi epreuve na nga yango oyo nazopesa bino kotala événement tozoleka na comprendre bien au filmaka mama na otungola ye mama do yo okenda kotungola yaya mama mama est-ce que bana âge lokola biso yo na âge lokola biso kotongola biso mama te mama na âge lokola biso kotongola biso te mama Mama Yvonne, yo tongoli mwana problème de dans moi. Est-ce que preuve mama like est-ce que ça solo preuve wana za solo mama nda tongolaki mama yo no tongolaki yaya mama na age na biso ko tongola biso lisusu mama
Maman, donc c'est que y a tant kufa ki yo mona ki ne yo muto tongola ki mama. Voilà, chers amis téléspectateurs, il nous a fallu vraiment 4 ans dans l'émission pour que tu maîtrises le plateau. Merci beaucoup, ma papa Trésor. J'espère que maman, le problème est que tu as nimi ou anganité ko tongola ki mwana. Pour des raisons on a bien noté, mais nga yina yuka no pe muke maman fa. En tout cas, papa Trésor songa biso pour na maman, to yeba likamni nezoleka. Maman Fanny, rapport ni neza entre ko tongola mutu na ko kufa. Quand on a fait un problème, Amélie déjà qui ici, tout là l'embal, avec 2 heures, avec quoi moi na avec quoi tungo là, il n'a pas n'habité. Tant on a monique comme tout là, tout la mutu comme 20 heures. La journée on comme 20 heures, on va maladie ma case. Tant on est à l'hôpital, tout comme 23 heures, on va la scène à Koufi. Maman. Rapport ya kotongola oyo eza mbandaka kaka kisasa basalisaka nzete na kasa tela kisa monene te ye okosalisa na kisa monene mwana azomela na nzete mama none ezokomwaliso mama basalisaka nzete kasa mo nzete na nzete oza mama mabe okoboma soki yo nde bomina ya mama te nasiliki mama oza mama mabe question na otuna mama otongola ki nini na tongola ki lumba oyo ya solo wana na tongole po alela ki libungu pasi azolela libungu pasi mama na age na ye mobali déjà mbinga neti nga mama na tongola na nzito na ti libali mama si jena ekosala eloko te papa mpo ntango ozalaki moke naza kotongola ye ntango azalaki bazali bana mike naza kotongola bango bongo na kobwaka ye sikoko akomi tata mokolo na ye epa na mwasi na ye mwasi nde moto abomaki mwana na ngai ezanga te mwasi moto abomaki mwana na ngai kotongola wana na banda otongola bango banda bomwana natongola ata azali mokolo nga moko nasala kisi nabengi mwasi na ye azwa kisi wana akende kotongola mobali mwasi aboyi bon nalingi nasala nini naboyaki mpo na banyayebeke mobali yango amela bakisi jamai kozongisa kisi bokoko ne ya munganga esimba te te nayebaki te ntango nayebisaki mwasi na ye ayebisaki ngai te ayebisaki ngai kisi yango balakisi nga te nayebisaki ye natiaki na crivete bo napesi akende kotongola ntango na otongola mpe nabengaki ye yale ake na po mama loba verité mama ngala bozamunako makasi mama loba verité yo yebisaki ngo bengaki ngai mama loba verité bino nyonso nde oza bana na ngai so na moni na malere ya libumu mpasi na kotongola kisi wana eza tongola bana na ngai banda mike ti bakomi ba10 ba15 nazotongola nga na omona okitata na ye wana epa na ngai okola mwana moke naza na ntina mpo na nzoto ya bino te na makambo ya bino fani moto abomi mwana na ngai na basanga na ye na bamibali na ye kisi wana te po kisi wana bana otongola bango kuna bomwana ngato bana mbala na mukie na lingele mbanda te mama mobali na ngato bana na vi anda kwanga lele boye moni nda kwa brique yango lele bokomo ya boye na menace azao pesa mwana ezai bakisi ya mabe bakisi azao pesa mwana bakisi ke na hôpital munene kuna mama yembo bapesi zo kwa kisi ba kisi mabe mwana na ngai ona bengi ezwa kisi oketongola mama ina boyi botango mwana solela libomo na osala azala moi sincèrement père yo ozangi na droit otongola te aza mobali déjà mokolo mama ekosala nini papa mwana nyonso bato nyonso bamonake monike mwana asiliki akei po amonike mwana asiliki akei kasi mabe eza mosi na ye po avant ya bala mobali na nazali kolakisa bamakasi soki oki mobali na aleli libumu tongola balumbalumba elekaki wana na matanga ti mwana kufi yo tikali kosuleve teke yo tongolaki mwana nazali koyeba te natongolaki mwana nabetaki lisolo te mpo nayebi te kisi wana ekoboma mwana nga te ekoboma mwana nga te papa. Chers amis téléspectateurs, on se retrouve juste après.
Merci pour la parole. En tout cas, maman, et ça, nous passe. Parce que tant que y a déjà qui c'est à beaucoup qu'on a au Mundele et yo kana raté. Mais yo moni problème exact aza mwana yo poza ki na souci na ye. Ozaki na souci à mwana no maman nanga yo kana ebisa yo. Mama yanga yo kana yoka. Ozaki na souci à moi na to boité mais souci à moi tant oyoka ki azomela kisa boko kufali ozela ki sesi la kisa mundele sili azui ata moi tana ye ta musu une semaine be 2 semaines yo zui ki sotongoli ye olatisi susu muninga ki abomi yo mama yo ndo bomi mwana na yo parce que yo kopesa mwana kisa mundele po ani mama na ngai po ni boye te ngana yoka mama kis batu bolanda ngai libota ne bolanda ngai kolingaka te ko yo papa kolingaka te ko bina ba age wana mama na yo abanda ko manipuler yo parce que to boite malade nde tindaka mutam susu likambo sala bo mete tindo bongo te ke mama o aboti yo akende ko tongolo na likambo nini naki mukota ta bongo atongola yo oyebi komeli kisa mundele bino batu bona bosala bongo te bosala eloko wana te ke ba osangisi de kisi o mélanger yango eza mabe bosala yango te mama na ngai bosala yango te eza pasi mama ondenga sali likambo eza pasi makasi boti kosala makambo kosasa kisi mibale kisa bokoko na kisa ya mundele esangana wapi esangana papa mama na ngai esangana wapi eza pasi mama bato akomi kosibi makambo mosusu ake yenda bomi azotelengana na bana libanda mele mosusu seuti kote mosusu me botika yango eza mabe makambo kotata mokolo bongo yo tongoli ye naoki pasi makasi naoki pasi mais nzamba lola sunga po mtisa kufuto sani mama azolo baka muno makasi ke esa bakisa bokoko na tongola kaza mwana nanga to boite mwana yo moko tongo ina niveau wana te o tongo ina niveau wana te ke tata mobimba bongo mondimo tongo le bakisa bokoko mtameli kisi ya mundele motongo liye esa po bomaye esa po bomaye ta tongo la ke ba mike oh nzambe mer mama na ngai mama na nga vana na yo ata ba akize yo mtobomi nzambe moko ayebi omoni nzambe to bondela butu moi ayebi ozoka merci. Merci Cordon pour la parole. Dans manette. Maman pratiquement eza impossible. Mwana mukolo bongo okoki kotongola été jamais koko mwana bolumbwa mwana na o. Monde est si évolué. C'est la sorcellerie maman o loko yo sali. Okoki ko sala yango te. Otoza na 21e siècle. Okoki ko sala yango te parce que okoko tongola bakoko na yo. Yo kotongola bakoko na yo okoko mona bolumbu ya mwana na yo te ya mwana mukolo ndenge wana aza marié wakize mwasa batu ke ye mutabomi mwana na yo mais lelo siko aotelengana na bana mamba ozandoki mama ozandoki yo mo mto bobisi mwana na yo obombisi mwana na yo pratiquement ezalaka te pratique wana oyo kosala oyebaki yango de partie ya village ke oyo osala pratique moko po boma mwana na yo obomi mwana na yo ale ozwi ber ozolakisa mwana batu azotelengana azosouffrir na bakoko na yo po mona ke ozana mawate o parvenir ko bengana bakoko na yo bakoko no bazopola mbula maman en tout cas pratiquement oza mutema mabe maman oza mutema mabe il faut changer à partir de lelo comme ko sala ngona frère o abimite ko sala ngoli susu na frère o abimira te o père de mwana na yo quoi qu'ils aient fanité quoi qu'ils aient fani pour nani maman ko sala ngo soute ko sala ngona frère o abimite maman ezalaka te o sala loko moko ezalaka te maman o sali mabe na monde lelo monde évoluer nango maman ko purger mwana na ajinini o purger mwana non eza pratiquement impossible maman oza mabe kwa kize fani lisusu te
Et là qui si pas la mort on tobomi mwana na yo, c'est tout. Merci, merci. C'est un peu ça. Merci Cordon pour la parole. Bolimbisi na bandeko balandi na oyo nyonso bozoyo kamwa makele na kati ya plateau. Mutu aza na croyance na ye, mutu na ndenge azomonela makambo. Nazosenga mama avanda kimia. Topesa toli. Sino bato bakozanga koyoka nini ezoleka na kati na esika ndeko na biso amasi. Nzamba songa bino bopesa biso pe mwata ya koloba. Bien-aimé dans le Seigneur, baliwa mususu ezoyuta na berere ya biso kaka. Oye kindoki ko exister mais erreur pe humaine ezalaka. Na ba pratique mususu o tozosala na kati na mabota na biso ezalaka malamu te. Bible ezoloba tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Nyonso ozosala oui. Osa maman ko sala yango pas mwana na yo. Mais il y a des situations qui n'est pas important pas utile pour poser acte songolo dans les bons ou bien dans les mauvais. Il faut que yeba ko diriger l'orientation ya ozo kanisa ko sala par rapport à batuzo bakolanda yo. Lelo molimo ya ndeko na biso ezate epe manakimia isike ezali. Lelo atiki bana na ba orphelin pour la erreur. Pas seulement erreur. Tant que l'esprit est là, tu as tout. Et que tu as ton inconscience, ou bien que tu as ton conscience. Au coup, tu as une mission indirectement, tu as une mission directement. La mission est indirectement, tu as joué un rôle pour être l'ungula mutuna kachamuki. Mission directe, nde bazo peso yo moko comprendre que na kieko sala ko poser acte pour na buma mutu. Yeba ke loko zo poser loko la acte, est-ce que quoi porter atteinte na vie ya mutu te? Même surtout que na logique des choses, ya kotala ndenge to vivre na société. Oboti mwana na yo. Okolisi mwana na yo parce que maman nyos tango oboti mwana za un avantage que mwana wana kola malamu. Mais comme à un âge songolo maman a l'ongolo responsabilité na par rapport na mwana wana. Et surtout mwana sa bali azu moi si na ye, toi azu mobali na ye, responsabilité comme ya sika yaki. Bible yango moko ezoloba que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ce qui veut dire responsabilité yo maman bana ko saloza na droit wana lisusuti. Ton enfant comme quoi appartenir à mon sous. Oui, au orienter, au proposer. Mais tu n'as pas le droit de s'imposer. Tant que vous avez une position, vous avez détruire la Bible. Parce que cet enfant a déjà quitté ta maison. N'est plus dans ta responsabilité. Gérer ce comme un homme normal. Et si la maman avait compris ça, tu vois comment on est apporté. Oui, beaucoup de gens dans le village, nous ne sommes pas au village. Vite, nous vivre dans la ville, dans la vie, nous sommes dans la village, nous sommes dans le côté. Oui, nous sommes dans la vie. Dans le village, nous sommes dans la vie, 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 nous sommes dans la vie. Munele asa comprenant abi ko tongo les alaka micro là c'est la vie munganga o ya pese kisi avec que sur la pese kisi o ko dégager les boum monde des évoluer au cause qui ça monde si matin par rapport na oyo salaka ceux qui le maman zo subir bakisation c'est avec raison tata mobimba wan. Parce que tant que tu as bana mususu, c'est-à-dire que tata mobile. So tele a jalé ki na ye. Et je me pose la question, so na zongi image da siba ndenge ba maman vanda ko vanda sabiso na makolo. Atongoli pa ningi so libu. Maman, o vanda sipe mwana na makolo. Otongoli.
Je pense que pour Ningis, qui ne vont pas se faire Ningis. Et tu t'es assuré que moi, on a connu ça que Bimaki. C'est là où ça pose problème. Quelle est cette émission-là que faut ban autongo mutoka à 2h du matin. Et cet homme a quitté sa chambre et lit a avani na alani na mwasi na ye abimi ndenge nini pour se retrouver avec autongo là. Ça dit muto zala ba kosa discernement na ye. Et cette dame a été accusée. Bande konanga. Tout à la sincère na ba acte tous opposés. Même fait ya kobomba malade ko yebisa ndeko nangati maman ko piquer crise. Mais tango ko fi maman piquer crise. Kaka malade ndako piquer crise. Il y a des choses ata muto yebiso ma sœur. Ozana no lenge ko zwa libala mususu. Ata mubala yebiso ke likambo oyo ko yebisa ndeko nangati. Soki obona ngoza mabe il faut koloba. Pas de lozo ko ela belle. Oyebi mutu na makolote. On parle de la soumission c'est la makambo malonga. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas. Comment il faut gérer mutu batu? Moi na batu. Na ndako azobela, famille na ezo yebate. Toki ne petolo bati. Mama pa ye na nsusu na ye na tongol. Et puis na tanine, na circonstance nini, na air nini. Et quelle est cette maladie tomboka yaka na désert, il faut pas tongola ka na désert. Na volontaire simba kite na tongo ko simba te eliga ça dit aux humains na nona koiba poni te bakali solo avec tu a exécuté ya mort ya mwana na yomoko ke yomoko bumi parce que la manière oyo salela ki ezalaka yango te maman zo conscience et puis ko sangisa kisi ya munga na bokoko osangisi yango ozoloka ni poison toni ozoloka kokotisa na zakati nzoto basakana kanali balati basakana kapena vie te mama tikala na responsabilité na yo et pas na yo tango sokolisi mwana kolandela kanyonso te oui ozala likanisa malo mebisa mwasi au moins te kenze toi tokoko zango te esunga kapeli bumwana ko mona dégager non mama to tikarano alandela bakisi tokotala wana après ba s'imposa kate mutanga sakoli soki toyoka mbelo nyonso ezati ndikonanga na yo muto zolanda biso yeba ko vanda na mwasino na kati na libala yo mama bokilo to yo mama ya mobali yeba nini okokotisa na kati na libala ya mwana nayo yeba nini okomema na kati na libala parce que la mort existe liweza la cannabis totambola kana liwa totambola kana vie oye ko dominer ndeko apparaître na miso ya bato je pense que tokosolola ebele na sima caméra totikela ndeko na biso pasteur Soni pe akota apesa tolina ya kopesa mais topesi epe mboti topesi balandi nyonso mboti Nzambe apambola biso. Merci beaucoup Vincent pour la parole. Oyo siliko pesanga. Yambona lobana pambolina no Nzambe pour l'intervention. Ya pasteur bienvenu. Merci beaucoup papa. Nzamba pambola yo na pamboli intervention ya maman Clémence pe maman Yampagne quoique maman Linkoti que la bango tente ba s'exprimer. Ba français ba lobi adage moko ki sinsa piquer connaît l'affaire. Muto ya zangi muto azana problème te ya batela ka kimia pe ayiba ka ndenge nini ya ko concevoir raison na ye. Bon, merci mingi lisusu na bandeko bozolanda biso. J'espère que chacun de nous a tiré les leçons na ye kolandisama lisolo oyo pe kolandisama makambo oyo ezoleka awa. Nzamba zwa lokumu na pamboli Nzambe pona présence ya Fanny Nzamba zwa lokumu yambona loba makambo nyonso peut-être na kozala na kobalola makambo
mais na sepeli na balola pona kopesa ouverture pe kopesa chance na batu mususu. Fanny, je ne suis pas ton pasteur direct, mais je suis ton pasteur parce que naza musali nzambe na pambolio susu mingi koleka. Moi si amalamu ato saka mobali na ye. Je te bénis pour na komikiti sape koto sa mobali na yo ya mibale. Na pambolio kolandisa ma Bible na mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 7 na 39e verset. La Bible déclare Inyo ya batu mibale, topeli sanga batu mibale, ekokabwana kaka soki moko akufi. Na Corinthiens, Bible lobi na biso, mwasi akosanga na mobali mususu soki mibali aliboso akufi. Bible déclare automatiquement oza libre ya kosala choix na yo. Totindiki yo te osala choix na yo brusquement, to brutalement osala choix na yo pona ko venger, to pona ko se consoler parce que il kambwa libala esenga réflexion pe ko eba. Voanino oyozo pona vie na yo mobimba. Parce qu'avec le mariage, tu peux aussi pourrir ta vie. Avec le mariage, tu peux aussi sourire ta vie. Nakangi parenthèse. Nazongi na likambo na biso. Ya liwe ande konangai papi. Mon frère papi. Kimi anzambe zala na yesi kazali. Que son âme repose en paix. Na kozala un peu direct na maman Yvonne. Na ba maman oyo balinko contrôler ba foyer ya bana na bango. Ezala foyer ya mwana no ya mwasi, ezala foyer ya mwana no ya mbali. Et surtout ba mama oyo baboti mibali bolinko contrôler ba foyer ya bana na bino. Mama ezali pamboli te. Soki ba contrôler ki foyer na yo, peut-être on ngazala na sengo te ngazala na kimia te kobota bana oyo boti. Mais pour nani ko contrôler foyer ya mwana na yo. Bana na bino, basi ya bana na bino bazana kimia te. Ezala ba bana mboka, ezala ba bana étranger, bazana kimia te. Mobali akoma kaka mama lobi, mobali akoma kaka mama décider, mobali akomi kaka mama tindi message, mobali akomi kaka finalement za moi sino ya butu, toi za maman wa botio. Togobo ya conseil ya baboti te. Mais na kozwa conseil ko tonga libala, na kozwa conseil ko détruire te. Koma na libala ka yom tozaka ne sengo, muninga za ne sengo te. Boyeba ke tango bali muninga bokomi mutu moko, boko partager ba vie moko, boko partager sentiment moko, boko partager ba opinion moko. Na pesi bino kaka mukanda ya 1 Corinthiens chapitre 7 wana ba marié botanga yango bokoyeba comment valeur ya mwasi na mobali bokoyeba comment valeur ya kozala lisanga quoi que ezala ki sujet na biso lelo te mais ce qui to insérer yango c'est parce que to monike baboti ba komi na contrôle mingi sur vie conjugale ya bana na bango ezala baboti ya basi ezala baboti ya mibali surtout na sala exception surtout ya mibali ba parents ba maman ou ba boti bana na bango souvent ba papa bazana na biloko wana te ce sont les mamans ou bazo semer ba désordre na ba foyer bana na bango il y a des foyers mingi otokuta na ba problème nango na ba prière na ba conseil soko landeli base mama ya mobali so landeli base grande sœur ya mobali so landeli base semeki yozo kota likambo ya libala ya ndeko na mobali soki ba semeki ya mobali na bandeko ya mobali no ba koti likambo na yo koloba nini kasi pota la poti ezana lisu muninga tala penzeto ezana lisu na yo tolinko détruire mariage ba tumususu pona ko sauver oya yo moko soki ba koti likambo oya yo e komi problème metango zo koti ya mutu mususu pasio azoyo ka soki ba yokisi yango ko yokisa muninga pasete po yo pe ba ko yokisa pasete bino nyonso bat bozo kota na ba foyer ba pour détruire ba foyer na mino pe ozala détruire bino ba mama ba papa bozo bebisa mabala ya bana na bino pe bozala na kimia te parce que wana bo koti sikoyo na oba bengi institution divine ya nzambe to pe institution divine. Bible lobi na hébreu que le mariage soit honoré de tous mais bino bozo honorer mariage ya bana na bino te non bozo détruire. Mama Yvonne mama oboti biso mama oboti papi okolisi biso okomisi biso mingambe mibali mais ozozo biso kaka ba bébé oza kotungola na bomwana po banda kotungola tina kimokolo c'est la sorcellerie mama limbisanga na yo ka yo soni te pona sunga bo moina yo ezaki ndoki Yvonne te mtabomi nani pardon Fanny te mtabomi mobali na ye non yonde mtabomi mwana na yo mais ozozo Yvonne lokola couverture pona mabe oyo sali soki makambo sala ki ezaki malamu pona nini trésor abimi pona nini trésor a regretter pona nini trésor a baye comportement na yo
Mes frères et sœurs, réfléchissons ensemble na liwa ya papi. Balobi ke fanya bomi mobali na ye. Oui. Po abela ginanda kwa libala, fanya bomi mobali. Mais réfléchissons un peu. Mobali papi azozwa kisi ya munganga, mama ye kutungole kisi ya bokoko. Boyebi salini na nzoto. Quantité ou maman tungola ki to yebi yango. Na ba gramme to cha combien de grammes? Na ba litre to cha combien de litres? Na ba centilitre to cha combien? Et koti boyebi kisi ya mundele na kisi ya bokoko ebala na kati. Biso to utiliser kisi ya bokoko, to utiliser kisi ya mundele. Mais soko ke paka mutasa kisi ya bokoko, biso sozo mela kisi ya mundele, zelana no poso moko eleka, zelana semaine moko eleka avant utiliser kisi oyo ya mindele. Pourquoi? Pour ebi ya mindele ya bokoko ti siko to yebaka te dosage oyo to melaka. Ba koyebi soka mela vero na tongo, mela vero na pokwa, mela boye. Vers wana ezo contenir combien de comprimés ya oya mundele tozomela. Nazo bannir bokoko te parce que kisi na bso bokoko pe sunga kana ndenge nango. Mais bandeko. L'homme prudent voit le mal de loin. Muto aprévoyaka. Muto amibatelaka. Koboma papi kaka boyi. Pona kokosela mwana mutu mususu. Mama libéré vie ya Fanny ezala libre. Ozo kwa assumer ba responsabilité. Oko assumer makambo nyonso yo sali pona liwa ya papi. Oza responsable numéro 1. Papi abombaki bayebisa yote, c'était pas pour attention. Fanny mobali no ayebisa ki yebisa mama te pour attention. Non, ezaki tension te. Pour ceux qui tension tanga no saki ya ngauza masuwa talunga mbandaka to palunga Équateur poya Kinshasa ya kotungola mobali na yo. Non. Mobali no ayebaki ke ba pratique mama na bango asala ka bango yango wana. Yango ayebaki ke soki oyebisi mama na bango mama bango ko kima mbango poya ko sala même pratique kwa mesana ko sala bango. C'était pas pour attention. Pour ceux qui tension après tension te, elle est là en bonne santé. Elle est là. Calme. Bible lobi ke bana ba kunda baboti mais baboti ba komi ko kunda bana. C'est pas ça la bénédiction. C'est pas ça la bénédiction maman Yvonne. Okutungoli combien na vie? Engambe mobali longoli bilamba, même sonyo koyoka te. Na bomoto même dignité wana. Ya kotosa mwana na mobali. Wa komimbinga mobali. Mwazi mobali na mwasi na ndako. Okende kotungola ye. Soki kisu wana ezaki malamu. Pona nini obenga ki mwana nona kintweki? Fanya yeba nani fanya yeba te. Soki kisu wana ezaki pona lobiko. Pona nini? Opesa ki fanite atungola ye. Parce que c'est sa femme. Oyaza obligé, aza na obligation ko mona nidité na ye. Yo mama te, okende ko mona nidité ya mwana na yo. Non, c'est absurde, c'est la sorcellerie. Tokoluka yango terme mususu te mama limbisanga. Ceux qui n'ont pas voix, mais je suis obligé de le faire pour sauver ton âme. Papi a koufi, mais yo le rosa na bomoy. Luka obongo la motema na yo, Luka voix ou ezali malamu ko sauver vie na yo. Ou exposer bomoy ya papi a koufi elenge. Baboti oyo, boboti biso, boye ba ko pesa biso conseil oyo e ko sunga oyo ko tonga. Moboti abali mwana na ya mwasi. Mobali abali mwana no ya mwasi, aza mwana na yo. Mobali abali mwana no, mwasi abali mwana no ya mobali, aza mwana na yo. Valeur zo pesa mwana no ya mobali, pesa ngope mwasi obabali. Valeur zo pesa mwana no mwasi, pesa pe mobali oyo abali mwana na yo. Bosangisa biso, bokabola biso te. Ba contrôle bozozo na ba famille, na ba foyer ya bana na bino, ezo boma makambo ebele. Ezana ba mama o batindi bana na bango batia mbali na bango na kisi. E sort na bango eza wapi? Ezana ba mama oyo batindi bana na bango basala ba pratique moko ya mabe pona koluka ko batela libala. Libala ba batela ngo kati na Kristo. Ba batela ngo te kati na kosala kisi. La Bible nous dit maudit l'homme qui se confie dans l'homme. La Bible nous dit respectons nos parents. Aimons-les. Pour que tu vives longtemps na sena moi. Mes parents ozo memayo na voix ya libungi. Na yebite ceux qui tokoloba nini. Nos vies et dépendaka na ba parenté. Na parent, na biso, nzambe mtazo batela biso. Confie-toi à l'Éternel, tu seras sauvé. Talela nzambe. Toto sababoti na biso, to linga bango. To sunga bango. To chérir bango. Mais toko chérir bêtise nyonso te. Toko linga bêtise nyonso te. Conseil nyonso tout eza ya kozwa. Nzamba kolisi biso. Apesi biso mayela, apesi biso bwanya. Toyeba pendenge nini ya kusosola ya kumanyola makambo bato bazopusa pembe na biso.
Fanny, tu es libre de faire ta vie. Maman Yvonne, libérez vie à Fanny. Trésor, moi, na yo moko, abimi na salle. Bande kwa basi ba pesa conseil olingi koyokate. Mais tu veux quoi? Tu es coupable. Même ceux qui te mettent dans maboko ya l'état, ils sont coupables. Parce que qui se pèse moi non le bilou. Merci beaucoup. Conseil tout au PC. Merci à pasteur Sony aux États-Unis. Chers amis téléspectateurs, je ne m'aurais plus tôt Joana Bangota avant parce que tout le monde a besoin de la TV. Vous ne savez pas ce que nous sommes en train de vivre pour tous pour maîtriser quand même plateau boé. Pour nous, ce qui nous reste, c'est tout sur la soin dehors à la caméra. Et je pense que semaine prochaine, tout ça, tout en a Cameroun plus de traiter. On ne manquera pas, on peut s'habiller suite à problème. Et nous attendons sur vos commentaires au bas de l'écran pour que vous me rappelez orienter Bissot par rapport à la situation. Et sinon, merci d'avoir de retour Botali et on se retrouve prochainement. Bye. Ngai Maman Pichu Tonele, dans un pharmacien d'information, dans un œuvre dans un laboratoire CRMTA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout tient à disposition d'un bilan cosmétique. Tous les industries cosmétiques enrichis au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça, il y a un sérum sous forme de masque. Tous les industries crème réparateur, ils ont réparé pour ce point un problème acné, boutons, palata, et puis pour ça, il y a un sérum où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous les gel douche, tous les grand format, dans petit format, et ça a mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous les cheveux, ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre pamba, souki, ils ont la teinte, ils ont bolissango, ils ont retardé les pouces, il y a cheveux blancs, pour ça, il y a une huile, il y a bain d'huile. Tous les crème, pommade, tous les savon où ils ont accompagné gamme de cosmétiques nyonso. Tous les médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous les pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur. Ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colorovimba, ils ont traité en haut. Tous les crème Borex où ils ont uniquement pour ma papa, ils ont rallongé le système de ma papa et puis ils ont agrandi en haut. Tous les diazostimule, où ils ont produit ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas ils ont traité frigidité, ils ont sous forme de comprimé. Tous les zinguinalis ont présenté sous deux formes, comprimé à sucer, non suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tous les médecine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en haut sous forme de comprimé dans le sirop. Tous les crème médecine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau, genre d'être maladie à PC, mycose, c'est là qu'il y a mibali, surtout, ils ont là sapatu, maladie, l'auto, médecine crème, ils ont traité en haut. Tous les allium, ils ont traité toute forme, il y a hypertension, ils ont normalisé la tension, ceux qui tension est si à normaliser, ceux qui si à normaliser, et ça à partir de aïe. Tous les menga, ils ont produit anti-anémique, bateau connaissera problème et anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont plus de énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au moment de et ça mis à partir de l'anxiété et de Congo. À part qui si on a si côté de la bino, tous les maladies qui sont auto-traitées, la préparation personnalisée. Dans le cas de myome, par exemple, c'est une préparation mon corps et permettre de réduire la dimension de myome pour faciliter le robota. Tout le monde qui peut se rappeler, tout le monde voilà tout traitera en couple. Et contact Nabiso, na Kinshasa, ils ont plus 243
81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et la Libanda tous en a plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73. Voilà ça numéro à contact na biso bandeko ba kubenga Libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oya ba ten tondante o esala ke muto abima ba mafina na mutu to traitera ngope donc pour contacter biso opposer problème na notre ba plante nini o solution à problème na